Mbote bandeko ya solo bongo penda toye lisusu toye kaka solo bongo penda kotangela bino lisusu lelo leki Congo et l'enseignement na yango ya mbote totatamana kotanga mokanda na biso to tokota na masolo na biso lelo esenge na ngana milakisa epa na bino ngai kombo na ngai Zikoti Mayuma tembo dia mwanda mama na ngai ezwa misolo bongo na etuka ya Bwende tata na ngai azwa misolo bongo na etuka ya Kindamba yango wana ngai nazali Bwende Kindamba yenge makesa yenge bambuta yenge bayaya mono vantadise no nkumbwa mezi Zikoti Mayuma tembo dia mwanda ngudi ame vuilu muvula la Bwende sedi ame vuilu muvula la Kindamba idina mono imwe Bwende Kindamba tutiliaka uno kia kiki vantadise no mukulutangela leki Congo et l'enseignement Kikongo ye ndengo kolo matondo bandeko matondo lelo toko sala mwa banalize mukena makambo ezoleka na mboka toko tala ndenge bandeko na so pe basili bongo kokufa solo bongo na nzali ya Congo misusu bakufi bamisusu babiki kasi tokolobela yango muke po tokanisa pe bomoi na bango sima na yango tokokota toko-analyser lisusu va discours ya président po bapoint mingi na te na otali wana na moni yango kolobela yango muke na lolenge na ngai na lolenge nga na moneli makambo bongo sima nango tokokota su muke na mungu na pilipili na makambo nyonso tolani pa ya Peter Chani epai wapi mbuta na biso Denis Kambaya alekaki bongo na koloba bana kosala mwa banalize na lolenge nga na moneli makambo ya alobaki bongo sima nango tokotatama na kotanga mokanda na biso kasi yango te bampangi na ngai bandeko na biso to tatana makotanga esengi tolanda mbuta na biso luzaya tukeba asili bongo pena solo kotangela biso nzengo mosusu oyo nga na kobenga ngo nkuka langu donc descendance ya biso bato mwindu nkuka langu ya bandombe donc tolanda moyembo oyo moke po ayemelo na lolenge mosusu sima nango tokotatama na manaka na biso ya lelo matondo Tumina bole Kingo
Kalari. Mbanza yo, tungulula mbanza yo. Mbanza yo. Tungulula mbanza yankari. Mutankazi Bazola. Le fondateur, le Bundu de Congo, Mutankazi Bazola. L'un des fondateurs. Matondo mamingi bandeko ya solo bongo penda tozali kosenga na bino bosabone massivement po boyokaka banzembo ya lolenge boye ezokozongisa bino ezokolakisa bino po malongi mobimba eza na nzembo oyo mokolo mosusu na kotangela bino mikanda eto kopesa malongi mobimba oyo eza na nzembo ya boye bosabone massivement bambuta na bayaya na ngai bosabone massivement po banzembo ya boye okoyoka ngo kaka awa ya solo bongo penda epa na biso ba bimpa ya tembo ya mwanda bimpa ya tembo ya mwanda eli lokola ma donc tozo kosala mwa masapo mwa basambole mwa bangwalezi tokoya pe na makambo mosusu ya kitoko mikolo ekoya bolandaka makambo kaka na kikongo mwa babiloko na biso bokoko mwa babingana makambo ebele koya tokotela bino yango na esalingi na bino bosabone massivement po bimpa elakisi kaka lokola na monoko bapaya babengi G masano lokola nde tomonaka mwa maboke mwa bagag sikoyo na bamboka na biso ebandaki koleka banda mokongo azala mokongo ebanda koleka babiloko wana yango na tokobanda kotela bino yango mpo ezala très enrichissant bolandaka yango na tozosenga na bino bosabone massivement po ete totombola nzela na biso oyo ya kopanza sango pe ya kosekisa po bimpa elakisi kosekisa mwa baje yango monaka ya vita kimpa komona elakisi ya vita kimpa waviti dila kimpa donc akomprenaki donc anticipaki je ya mindele ntango anticipe je na bango kangi bango nzela yango monaka komona ezalaka vita kimpa wandi waviti dila kimpa vita kimpa vita te kasi vita kimpa viti dila elakisi koprécédé kimpa elakisi G donc il a précédé leur G yango monaka komona ezali vita kimpa soko biango kimpa vita ebungisi forme ya bitumba oyo ya vita abundaki matondo bandeko na makambo nyonso tu esengela na biso toteya mpe mwa moke tolimbola mpe moke yango moni nalati maneti pamba te nazwa kokoso te na maye na kotanga ya solo bandeko toyoki biso nyonso mpe tolandi biso nyonso ndenge ya solo tokuti kobungisa bandeko na biso na mai po ayepele kokatisa na mfwa na mavula basili bongo kozonga na mokili ya molimo na yango wana esenge na biso bato bokoko soki toyoki likambo ndenge wana esenge na biso mpe tozwa mwa eloko kaka na kati topesa mpe baninga
bambuta na bayaya ngai nakanisi mbaleleki nalobaki ke na bana kita na Kasangulu na keiti na sefu bambuta na bayaya sefu wana ezali frontière ezokatisa biso na ngambu mosusu ya Congo d'Enfoi mpona kokende koteka babiloko na biso na bamboka tozali kosala bato basala donc babengi bango bato bayakisaka biloko na bamboka oyo na babengi na kikongo eza koyakisa na français babengi yango bacommerçant ambulant moni biso tozali kokende banzela wana tokomema bifunda tokiti na Kasangulu tomemi bifunda na mutu toke bamboka tina sefu na sefu wana sikoyo tobandaki kokatisa saka tokati sikoyo tokobima na ngambu ya Congo d'Enfoi donc oyo bino boyebi na nkombo ya mavula saka tokobima na bamboka wana tokobima na mboka moko nkombo nango Bondo alors tobandaki kokatisa mai wana tobandaki kokatisa yango na babwato tobandaki kokatisa yango na babwato alors omoni ndenge bayaka na biso na bakatisaki moni makambo mosusu baleson mosusu to mateya mosusu tozwaka yango mpo likambo ekwei nde ezongisinga makanisi nsima esengeli nanga mpe nayebisa mpe baninga ndenge nini basalaka mpona kokatisa ebale parceke na ekati ebale milimo mpe ezalaka ya malamu na ya mabe pai nyonso malamu ezali mabe ezangaka te mabe azalaka kaka wana penepene na yango wana ntango tokatisaka ebale oto mai kaka langu yango na toloba awa nkuka langu elakisi suivre les rivières donc ndenge mai ekitaka babengaka yango nkuka langu na kikongo suivre les ruisseaux donc nkuka langu yango na biki na nzembo oyo tolobi ke nkuka langu na biso donc descendance na biso ndenge tobotami na Éthiopie tomati na Égypte epuis ndenge tokiti nani abotaki biso banani bakoko na biso bato mwindu nyonso tu yango na tobenga na kikongo babenga yango nkuka langu eyali kaka ke mai eutaka likolo ekitaka na se donc omoni soko ozokatisa langu oyo tobengi langu donc rivière to tozokatisa ebale oyo tobengi nzadi na kikongo fleuve donc eza na makambo oyo basalaka mpona kokatisa omoni bilimo ya malamu na ya mabe ezali omona ntango mosusu ntango yo ozalaki na mokili ndenge ozotambola ozokende kosala neti napesa ndakisa na ngai nazokesala koteka biloko na ngai nakosala monkita na kikongo babengaka yango monkita nazosala monkita nanga nakosomba biloko na Congo ya kati Congo na biso nake nango na Congo d'Enfoi nake koteka sikoyo mpona katisa ebale wana ozomona ifona donc bato balokatisa biso na babwatu bazalaki kosala mwa kilongo kilongo lokola mwa sacré kosala mwa bacérémonie ozomona boza na makazu bobwaki bolobi maloba boza nango ya koloba bozwi moni mpona koluka nkai wana nde baluka yango wana bazwaka yango bato bakatisaka mai to ebale babetaka yango nombre de fois mbala misato mosusu 9 fois babetaka yango na mai bazobeta yango na mai balobi maloba babeti na mai balobi maloba nsima nango bazwi nzela soki baza makazu babwaki makazu ntsamba balobi basengi nzela mpo bakoko oyo ya milimo mpe ya mai to na bakoko oyo balakisa bango esika wana bakolo mboka wana balobi maloba ale bazwi bokoti na mai sikoyo na bino bato bozokatisa na bango bato bakokatisa bino bango baza na kilongo nango basalaka bino mpe bato bozokatisa fo bosala mpe kilongo na bino fo oloba mpe maloba na yo nsima nango bokatisi na yango na bandeko omoni mai bakatisa yango pamba te soki oza na makambo na yo mpe ya mabe osalaki na mokili fo osilisa na makambo wana mpo yo okende kokatisa na ebale monene ebale lokola nzadi ya Kongo mpo okende kokatisa yango esengeli na yo mpe oloba maloba to osilisa makambo na yo na mboka soki osilisi makambo na mboka nsima ndoko oya kokatisa na ebale mpo soki osilisi makambo na mboka te oya kokatisa na ebale okoki mpe kotika na ebale te okoki mpe komema baninga wana bayebaki likambo te oyo tobengi na français bainnocent omemi bango mpe na masumu na yo mpo soki etangami ke yo fo kita na mai wana fo bazwa yo na mai wana bato wana bakozwa yo kaka babengaka bango bilima ya mai ozomona sikoyo biso na neti na bunda Kongo toyekola babiloko wana nyonso me kasi avanga na kota avanga na yeba nini okomona bato ya mboka to bato bavandi pembeni ya mai bayebi makambo wana babotama ndenge wana bayebi makambo wana basalaka yango sikoyo bato mosusu bakomi kaka na lokosa mbongo kokatisa bato ebale sans ke basala bamakambo wana eza malamu te parce que omoni bokoko oyo bato balobaka o bokoko na nzambe bato surtout bakretien balobaka au nom de Jésus makambo nyonso esala eloko te bokoko elakisi kaka culture or ke religion eza culture ya bato
donc na bokoko nyonso tu ezaka bonzambe nzambe kama mtasala ke bakongo po bakatsa mai balobaka maloba to bayindo po bakatsa mai balobaka maloba nzambe kama mtasala ngo so po ke na Vatican ndakisa so ke na Vatican omona pe na place wana Vatican babwaka bambongo ozomona na mai moko ezalaka na babwaka bambongo parce que pai nyonso mai ezali belima ezalaka wana oyo tobengi na Kikongo bisimbi ezalaka nango wana donc mai nyonso place ezali bisimbi bazalaka esengaka il faut lobata maloba mukie olobi kaka maloba olobi ezakaka kosalela bokoko elingi kolobaka culture ezakaka kosalela culture soit ya bato ya mboka pa yo komi soit nzela yo zokotambola soit osaleli bokoko na yo moko soki oyebi culture ya bato ya mboka wana te osaleli bokoko na yo parce que bonzambe ezaka moko na mokili mobimba ozomona soki okomi na mboka moko boye bango basalelaka yango ta mosusu yo oyebi te ta mosusu okatisa mai moko boye ya mboka moko boye mboka ngo oyebi monoko ya kuna te lobaka na bokoko na yo oyo oyebi kikongo kingwani kimongo po bokoko eza nango kaka epai ya bakulu bamwela Kongo eza nango kaka bazalaka na bango na enclave moko bango nyonso tu kasi batindi yo na mboka ya songolo pakala yo kuna kende kobotama na songolo pakala bapesi yo monoko yo sololaka na bango yango wana nde alors ntango yo komi na mboka wana oyebi ke ozokatisa ebale ozosala boye esengeli na yo mpe oloba mwa maloba yango wana liwa ya ndeko na biso wana bakufi solo tosengi ete molimo bakoko na biso eyamba bango na kimia mpe kimia ekota na kati ya mabota ma bango epai bango nyonso bazwami ya solo bandeko tolandaki lisusu maloba oyo mokonzi ya mboka alobaki nga natelemaki mingi mikolo eleki natelemelaki mbongo ndenge alobaki na monoko bapaya mpo tozwaka kameme ndakisa ya bambongo na biso moko tokoki kozwaka ndakisa te na bambongo ya bapaya ndakisa na Kikongo babengi yango kifuanifwani yango wana bandeko naye kokota lisu likambo oyo alobelaki likambo ya mapinga ya mboka alobi ete tosengi sécurité na baaméricain tosengi sécurité na bafrançais bakoya awa mpona kotangisa biso bandeko esala ye ngai mwa mobulu mpona nini Mobutu Sese Seko aleka na banzela wana nyonso tata na biso nkuku ngwendu aleka na banzela wana nyonso azwa baaméricain azwa bafrançais azwa baisraélien azwa ntina bayogoslave bayaka koforme bamilitaire na biso to bamilitaire na biso bakendaka na bamboka na bango mpona koyekola mpona babelge mpe babelge mpe bazalaka mpe koyekolisa tozalaka na Kitona oyo ezali force terrestre tozalaka na Kitona kuna mpo bazala koforme bamilitaire soki olongwe na Kitona bo nakoloba précisement oyo ngai nayebi malamu oyo ezalaki unité oyo baformaki Sarma po ngai moko mpe nakendaka kosinscrire na Kankokolo mpo bazala kosala recrutement na Kankokolo kasi namonaki nakota me namoni te nakomami kasi nakendaka te ntango babengi ngai mpona kesala baexamen nasali ntango babengi ngai mpona kesala baexercice mpo tokende Kitona nakendaka te kasi toyebi babandaka na Kitona kuna bawumelaka mwa 6 mois mpe ntango mosusu mpe mwa 6 mois eleki nsima nango baye mpo baninga nanga bazalaki kuna oye 21 jours na 7 na 7 wana sikoyo bazalaki wana ezalaki bafrançais so oye 21 jours na 7 nsima nango bokei donc boparachute pendant 21 jours na 7 so bolongwe na 7 bokei 45 jours na kotakoli wana ezalaki babelge ozomona sikoyo baelema wana nyonso bandeko na ngai baelema wana nyonso ya Sarma totanga na kutu efo te tokoloba efo ata mosusu bakomi mpe mikolo toloba na baelema oyo ya Sarma wana namonaka bango misusu awa tosala na bango bainscription namonaka bango mosusu na bamarche tozalaka na bango tozalaka na bango bajour ya inscription na Kankokolo kuna tosala na bango mpe baexamen namonaka bango na bamarche awa tusa mosusu bazebele mosusu mpe baya na babuja te baza bango na mboka donc Sarma nga natelema nao na Sarma po Sarma yango nde nayebaki mwa malamu nayebaki mpe bandeko mingi bazalaki na Sarma donc Sarma ezalaki service d'action et de renseignement militaire na Sarma wana baelema wana mingi baza lelo ti lelo na mboka basala formation moko ya makasi na namona unité esala formation makasi koleka Sarma te Sarma baelema wana baza mingi kuna na mboka bato baforma bango ezali bafrançais seta et puis toza akotakoli oyo ezalaki babelge bazali kuna na mboka sikoyo mokonzi ya mboka ake kosala susu en sorte ke azwa susu baaméricain azwa susu bafrançais baya koforme bamilitaire na biso et pourtant toza na mbongo te na mboka tozolela pasi
bato wana bayaka pamba te bayaka kaka mpona mbongo sikoyo na biso toza na baélément ya ndenge wana neti ya sarma mponga natangi kaka neti sarma mpona yebi yango mingi kasi toza na baélément mingi ya efo oyo bazali tokoloba sikoyo oyo nga nayebi bakokoma na basoixantaine de ans et plus en tout cas baleki 70 baza mingi te 70 ans baza mingi te donc or que sarma toza na bacinquantaine 45 ans bacinquantaine 60 limite 60 na sarma bazali ti lelo baza baélément moko bien formé mpona nini te kozwa bambuta wana kolokalize bango kovandisa bango baforme kaka mapinga na biso ya mboka mpona nini kodepanse lisusu mbongo oyo mobutu sasala abebisa bambongo adepanse ebelebele mpona mboka na biso kokende kozwa lisusu me bato wana baya lisusu koforme bato wana baosala commerce na bango eza kaka tozobebisa mbongo mpo eza koka ozozo sous-estime bato oyo basala école des officiers na Congo toza na baofficier ebele basala baformation kitoko yango wana mpena bandeko na ngai lelo na telemi esika wana ntango namonakani wana na réfléchir na tali baninga na ngai mingi oyo baza na armée ya Congo lelo na force armée congolaise FRDC baza ebele oyo basala baformation ngai nalobi efo na sarma esengeli kaka kino bazwa bango bapesa bango badisposition esengeli mpo bango balakisa sikoyo baleki to bana to bakoko na bango oyo baza na armée mpo akende kobebisa mbongo su na baaméricain kende kobebisa su mbongo na babelge kende kobebisa su mbongo so na bato nini pourtant toza na bango wana oyo mpe baza baage moko bamvula moko en tout cas na mokonzi ya mboka donc baza baninga na ye akoki kobengisa bango bayokani basololi basala école des officiers basala école ya armée kaka wana babatima ezali toyebaki na mbinza école des officiers ezalaki toseta toyebi te soki ezali me bakibombango baseta toza na baespace ebele oyo bakoki kosalaki basali école mpona koforme bandeko na biso toza na maluku toza na baespace toza na ntsele toza na baespace toza na bisika ya ndenge na ndenge oyo ezaliki bakoki kotonga bauniversité militaire baacadémie militaire basali donc yango natelemaki moke esika wana mpona kotalisa bayimboka makanisi na ngai na makambo etali en tout cas mapinga na biso ya mboka tolandi lisusu ndeko na biso Peter Chani basololi na mbuta na biso kambai balobi yo dialogue lamuka azosenga dialogue bango balingi te ko nini basala oyo bazosala sikoyo balobi yo union sacrée bango balingi yango te balingi dialogue mais ya solo ngai mwa moke namoni lamuka eza na nzela parce que omoni na dialogue basala yango mbala mingi toboyi te kasi dialogue ezalaka malamu parce que dialogue boloba na mabe nyonso tu oyo na mabe na malamu oyo elekaki na mboka bosengani bolimbisi to bobandi nzela ya sika kasi koya kosala union sacrée moni union sacrée tozana ndakisa fumu mwanda nsemi longia kongone makanda nde mwanda nsemi aloba yango be mingi keno dialogue eleki malamu parce que na dialogue au moins bokoloba na mabe na malamu bokoloba na ba quatre vérités sinon bokozwa ba base solide oyo bokotambola na yango to azwaka mingi fumune mwanda nsemi azwaka mingi ndakisa ya Afrique du Sud d'Afrique du Sud po bazwa nzela malamu basalaki dialogue tant basali dialogue balobani mabe na malamu oyo esengelaki etumbu soki mpe etumbu epesa mate mais dialogue fo ezala po biso nyonso tobimisa bapasi na biso na kati ya motema totya yango wana totya bapasi na biso tomoni biso neti makesa bundu ya Kongo ebele bakufa ozomona totye wana toyebi banini bafausse commune ya Maluku 400, plus de 450 morts ou 500, on ne sait jamais. Bakufa, biso makesa bakufa plus de 3000, 7000 makesa na bundulia Kongo bakufa. Donc bozu bango boboa ki bango ka nemwana bokeka na union sacrée. Mi tema na biso ke bonga na ngote na union sacrée. Dialogue ngana moni c'est beaucoup plus mieux que okenba mona na union sacrée parce que na union sacrée na oki ba Rubero Peter Chani ba lobi on a Denis Kambai ba Rubero bazakuna bato nyonso bazalaki na PPRD baza kuna yokanisi bato wana bakovanda esika moko bakende na union sacrée basepeli mpe mitema na bango basengani babolimbisi te batye mai na minoko te basololi te eloko moko te biso oza bakoko tosalelaka bokoko na biso na bokoko na biso esengaka fo bosolola kinzonzi tolakisa bino biso bakongo tolakisa bino kinzonzi ezalaka toujours malamu dialogue wana ezoloka wana eza nango kinzonzi na kikongo
esengeli bovandi bosololi bolobani mabe po bamosusu baélection basepela te mbuta failu lamuka basepela na baélection te alors fo bosolola esengeli bosololi po bozwa babase moko solide oyo bokotambola na yango nsima nango toyei komona lisusu makambo oyo tolandi baaudio awa na ndeko na biso wana ya mwasi oyo ya solo bongo mpenza aza mutu ya etuka ya Kivu kuna to Uturi en tout cas ndenge baenlèvement ezokosalama nyonso to wana soki totali yango malamu bandeko bambuta na bayaya esengeli dialogue mpona nini bato wana baza kaka na kati ya mboka bato wana baza kaka na kati ya mboka bazokoenleve bato mpo mutu na bango il paraîtrait que mutu na bango atiki bango mbongo te eloko te basundoli bango bakomi bayolela yango totielaki bino nzembo wana biyayayaya bina kala donc pase kozala bato mosusu bakokima na makolo toyoki deja ke bato mosusu bazokima deja na makolo bazokota na Rwanda ozomona babiloko na wana ebongaka ya dialogue bolobani mabe na malamu atelema nango bozwi babasoli botamboli po boye bato bakomi koenleve bato babomaka bato batiaka bato bapoison batiaka bato batonga basenenga bapoison esali mpasi na ndenge moke te yango tozosenga na mapinga ya mboka to bapolisi to bato ya mayele ya mboka oyo tobengaka kisafeti mosala oyo ebombamaka mosala kobombama esengeli na bino botiela biso bato wana maboko mpo bayimboka bazala na kimia matondo bandeko tozali kotatama kaka na makambo oyo nyonso toyoki kuna epai ya Denis Kambai ya solo mpenza ayeli biso omoni mbuta Denis Kambai azosala politique oyo neti ya kala omoni na ntango ya kala ntango okosi mama na bino ayebisi bino mwana oyo mpenza yo mpenza oza mpenza ozobuba ngai awa oyebi kobuba elakisi kokosa na Kikongo ozobuba ngai awa oyebi kobuba ngai yo mpenza lumumba mpenza politike na bango mpona bango politike ezali ke fo okosa oleki no mpe na télévision ozokosa na yo ozokosa na yo ozosala mwa seki ozoseka ozoloba donc ya pa kimia eza te solo eza te na kati ya mboka wana tozosenga na bino bandeko yo mutu mbuta na ngai Denis Kambai yo oza etant que sénateur sénateur fo ozala mwa kimia ozala mwa kimia ozoba maloba mpe na mwa kilo ozoyela biso makambo koseka kobubabuba biso olongwe na FCC soki mpe perde mbala moko oke na yo no tolingi toke na union sacrée ozozwa ngo kaka petepete kaka ndenge wana union sacrée et tout ça bozokende na bino ekomi na nga bolongwe na bino aboke na bino kuna bino kaka bozokontinue bolongwe na boke na bino kuna bozokotakota kaka ndenge wana bozotala biso te eplace nini makanisi na biso eza donc politique ekomi nango ya kobuba ekomi na bino kobuba bato donc nde bozolaka yango politique na bino wana mpo biso bakongo politique tozolaka yango ndenge mosusu mais ya bino bozozwa yango eloko moko ya kobubabuba bato donc oyeka oyeno na télévision bububu bino bato mpo banombre de vie bato bakotala baseka baloba boye tout ça allez bozokende kaka nde wana na loyenge mboka ezokende kaka na loyenge bozana makambo sérieux bandeko na ngai bozana makambo sérieux ya mboka bozana makambo sérieux ya mboka ntongo boye na batelevizio na bozoloba boyebike mokili melanda bino mete mpe di sérieux bozana ya kimia boloba mpe maloba oyo ekoki kozalaki ekotonga mboka buta Denis Kambai ozoya ozobeta wa masolo ozoseka osimbi bakane ce sont des aventures on a hauteur quand même na yo ya étant que ancien ministre étant que sénateur quand même voyons donc esika na suna te même moke mpona monaki mpenza ke azali mpenza donc kosakana na biso kobuba biso donc azobeta mpenza Lumumba ndenge mama na biso to bandeko na biso akala bazali koloba na yango wana toye lisusu na likambo oyo etali solo bongo mpenza badisposition ya couvre-feu moni mokonzi ya mboka atie na ye couvre-feu toboyi te couvre-feu mpo bokono eza na mboka kasi mpo bato batosa mibeko esengaka mpe yo mpe ozala mpe na mibeko okoki kokende te kopesa bato mibeko meye moko mibeko ezali mpo mibeko etosama esengaka nini ndenge transport eza pasi na mboka ya Congo esengeli na ngai natia transport ebele natia donc obenga ngo badisposition oyo biso na Congo tobengaka bilwazu ya nsadila donc ozwi badisposition otie osopi transport ofongoli nanu
soki banini baso de mouton soki banini bino ozobenga baso de mouton. Donc tobenga nini toyebi te so de mouton, nazoyeba te so de mouton. So de mouton eza lokola un échangeur. Ça c'est des so de mouton. Donc oh bino botie wana donc biso nayebi te mais benga ngo baso de mouton te. Donc alors botie ba disposition. Tant botie ba disposition wana transport bebo mutakola muka 3h du matin pas comme na zandu na 5h mutauti uti mbinza mutauti kimbanseke po akoma na ville na 5h du matin ateka ndunda na po ba maman so bakenda kaka na ville na 5h du matin komi ateki 6h 7h azongene na ndako kesala bilanga na ye. Siko bino botie nanu to benga ngo kaka nde bozo ba so de mouton botie ba so de mouton na bino wana. Obiso benga aba viadik botie ba viadik na bino wana kasi bozali bofongoli yango te ezosala te mais botie ke donc 21h mutfa koma na ndako na air songolo pakala boye mais air yango yango na siko mama soka kende ezando alongwe neti na ndako na ye 5h ou 6h ou 4h du matin akomi na zando 6h 7h po basala ba 3h du temps po bakoma na zando to lobaka na centre ville po bino bosangisa makambo nyonso na centre ville même mutu azokende kofuta mbongo na banque oyo ezali ko mutu aotonga ndako na ye autorisation de bâtir fake futaka mbongo na banque na Gombe pourtant ba banque eza partout bokocha banque na Nkole bokocha banque na Ntsele na Maluku bokocha banque na Mbantseke mutu afuta kuna mais bino olinga bato fake kutoa kaka na ville na banque moko kaka ya ville donc mutu wana sikoyo alamuki 5h du matin pas comme na 9h na rendez-vous na banque pour ça na makambo na ye tanga okoma kuna aumeli boko ya oyamba na 14h tango ya okoma na 14h le temps leka asomela bana te mwele wa kolia azonga na ndako la tango ekoka te 21h ekangi na nzela po akoya makolo so akomi na po mateta bandi makolo ti po koma ti na ngasa na suka soko akoma na ngasa na suka akoma kutu te 21h ekoki donc bozo tia mbeko kasi botila rappel bato ba disposition o esengeli po batu balanda donc point na ngai pena na telema ina ngwana lelo yangwana esengeli na biso tant tozo tia mibeko to ba peke mibeko ngo to kosalela yango lolenge kandi po mibeko malamu kasi batango bakotosa ngo ndenge nini po bato batosa ngo esengeli na biso toyeba kopesa bango ba disposition pamba te bazwa solo bongo pena bwana pe mayele bayeba kotambola bayeba nini bakosala po ete bakoma na esika oyo esengeli na ngonga pe oyo esengeli matondo bambuta sikoyo tozokota bolimbisi na koluka nzembo oyo na kotiela bino ntango na kosilisa yango wana na bandaki kolukela bino nzembo ya solo bandeko lelo mbaleleki totangaki ya solo bongo mpenza donc tosukaki na ndakisa na biso l'exemple du passé au Congo central ya solo bongo mpenza tosukaki esika wapi totangaki les élèves bangala qui venaient d'étudier au Congo central s'adaptent rapidement à la langue kikongo qui est une langue bantou très proche de la leur ya solo bongo mpenza bandeko esenge na ngai natila bino mwa moyimbo bongo nsima nango tokotatama lisusu kotanga mokanda na biso ya le Kikongo et l'enseignement nasepelaka ya solo bongo mpenza kotanga banzembo oyo esepeli ezali na bokoko biso ezolobela so makambo ebele matondo kanda ya Congo Benazur Ingeta Ibobo Wa bena Congo twetilo mbalu kukamuzila kantika pampuko Wa bena Congo twetilo mbalu kukamuzila kantika pampuko Ila Congo itila inda beni pasiye misoki Kuweti sotuka vampambu kuweti Wenda nepangame Bila ne mwanda Kongo pantundu Kanti mutima Tekaba kulu bakunima Baupi Siba kuteka nima Otuba Baupi moyo Baupi siba tuba Kila moyo Mutauza zoa mufuru Biabio Siba tuikama Bana kutuvana Kundo malo zeto za zoa
senza vidisa ndingati aku itumuvira muza tata tata itumuvira muza tata tata itumuvira muza sani sina ndingati gondo ndinga betwa mazuba Vikaze kozazo Vikaze kozazo Baba kulu basimu kongo Tetilomba muda tukiamase Tutunungisa Mvita zetu zazo Mjamuja menga meti dada kukongo Dada lutunungisa Kapasi kwandiko musisa kizambi Kiangana elanda zila kongoyo ya zilulu Saluta nene twavewa mufukula Lusansula kongo Ekezola mama toto wena mutombe Tanto mapinda kazewe Tisala mutakitila kiti kwa lemba nunga Twa dedi swa ezo na voila yo Matondo, matondo, matondo bandeko. Ya solo bongo bena toko tata mana kutanga muyimbo na biso. Sikoyo lelo tokoti na nzela na biso ya zomi na misato. Esika api bateli biso ndakisa les écoles de Bundu de Congo. Bundu de Congo prend la sagesse Congo qui est l'axe principal de la sagesse traditionnelle négro-africaine. Bundu de Congo est à la fois un temple de la sagesse, entre parenthèses, l'ancêtre Nsaku, une académie des sciences, ancêtre Mpanzu, un parti religieux formateur dont l'objectif est de donner une formation morale et politique aux dirigeants politiques, entre parenthèses, l'ancêtre Nzinga. Des pays pratiquant la sagesse Congo. Point. Moni? Bundu ya Congo bapesi bino ndakisa ezali solo bongo pena oyo ebundelaka ya solo mena bwanya ya ba Congo et ezali pe l'axe principal ezali pena nzela solo bongo pena ya mayele ya bwanya ya bokoko ya ba négro africaine. Donc bato mosusu bakanisaka so bolobi bundu ya Congo bolobi kaka de bundu ya ba Congo. Non, bundu ya Congo a Congo ezali nzambe tata nzambe na biso. Bundu na kikongo elesika lisanga to ensemble. Donc lisanga ya tata nzambe. Donc en d'autres termes ezali l'union mystique Congo. Donc union mystique ya nzambe na bana na ye ba yindo nyonso o bazomi na mokili. Donc ba Congo kaka te kasi ba yindo nyonso bazomi na mokili. Po so ozolo ba Congo olobi a Congo olobi nzambe. Soko tie n liboso ya ka omi Congo. Nkongo wana elekisi kaka bayindo nyonso na mokili. Donc peuple noir. To koti solo bon penda. La Bible est le livre sacré de l'église chrétienne. Le Coran est le livre sacré de l'église islamique. Le Makaba est le livre sacré de Bundu dia Congo. Le Makaba qui porte aussi le nom de Makongo et Makeba. Donc Makeba ezali kobatela Makeba ezali kobatela Makaba ezali kokaba.
on partage on a ça na bino awa na Congo makaba. Bundu de Congo est implanté en Angola. Donc à l'époque, avec Zaïre, pour Mukanda, oui, Congo, à l'époque Zaïre, en Angola, au Zaïre, au Congo, Congo d'une fois, au Gabon, Congo de Luangu, ainsi quoi en Suisse et un autre en Angleterre. Donc un autre en Angleterre, Congo de Zaïre, Moko, et au Kamama Solo, le Combo, Biswaki. Kasi, Sikoyo et comment pena Solo, ni Balé, monsieur César à Birmingham, monsieur César na London City. L'expansion de Bundu de Congo continue. Donc, n'engagez Moko, il faut en Suède, Moko, il faut en France, na Bisso Awa, na Belgique. Il y a seulement maintenant, il y a Belgique, pour vous avoir chaussée de Wavre, numéro 78. Il y a seulement maintenant ceux qui, bah, ma Kamuna Bisso, il y a Covid-19 et Sili. Donc, tant que sans Ezoya, au Fongola, donc, zonge la bongo pena, ma longue na Bisso, na Bundu de Congo, na chaussée de Wavre, numéro 78. Bon, seulement maintenant en France, vous connaissez la porte de la Chapelle, dans Paris 18e, rue des Roses, numéro 29. C'est quoi pour vous avez solo bon pena, mbuta na biso, mbuta na biso, mbuta kuka, mbuta susu, bazakuna, ya kuka, bazali kuna. C'est quoi pour vous na pena solo bon pena, mbuta tsiri, ya na biso mavinga, kuta na kuna. C'est quoi pour vous avez na malongi ya kafu o na zolo ba awa. Na lobaka ngoli kolikolo kasi na kati ya zikwa boko yekola solo ngo pena malongi ya kafu. Bundu de Congo compte des milliers de membres regroupés en mazikwa. Mazikwa la kisi zikwa donc pluriel pluriel na Congo mazikwa. Un zikwa voilà. Un zikwa est un centre de diffusion de la sagesse Congo. Au Congo central par exemple, Bundu de Congo est de loin plus implanté que tous ces partis politiques qui font le Mazou-Mazandu. Mazou-Mazandu. Makelele ya Wenze. Car Bundu de Congo a 500 mazikwa au Congo central. À l'époque, c'est quoi comment des milliers. En 1993-93, un jury des sages a proclamé que pour l'année 1993-93, Bundu de Congo et l'église Kimbangi se sont sortis premiers du point de vue impact sur les terrains au Congo central. À partir de l'année scolaire prochaine, en septembre 1994, Bundu de Congo va ouvrir ses écoles dont le fonctionnement va poursuivre l'expérience très fructueuse des anciens missionnaires protestants au Congo central, à savoir 1. Primauté de la langue Kikongo dans l'enseignement de toutes les branches. 2. Apprentissage d'une langue étrangère pour chaque enfant au choix entre les français, l'anglais, le japonais, l'allemand, le swahili, le wolof, l'arabe, le zoulou, le lumongo, etc. Kasi, monoko wabengi, banyamulenge izate. Une langue étrangère au choix suivant les désirs de l'élève ou de ses parents. Solo, ce qu'on appelle la zone moi n'angakuna, n'ako pone la ye japonais. Pour que vous bonne pe mayele, pour awuzana malembe, ako nyato lango pena kitoko. Bundu de Congo sera très reconnaissant envers la Suède, l'Angleterre, l'Amérique, si ces pays peuvent recommencer à réimprimer tous les anciens manuels scolaires en Kikongo écrits par les anciens missionnaires. Ils ont en face d'eux un marché scolaire qui va de l'Angola jusqu'au Gabon, en passant par les Bundu de Congo, les Congo central, les Kabinda, les Sud du Congo, Brazzaville. Bossani, les Congo de Samba, ils ont le littoral camerounaise. Il y a ça, Cameroun, Congo, Congo de Samba. Il y a ça, Bandeko. Awa, tout le monde a le bic les missionnaires. Si quoi, les missionnaires, on est à Guinée-Tango, on est en 34. Si quoi, Bundu de Congo, ça, ça, ma cambona nyos. Si quoi, tout ça, on est en Bisso, Kamulu Indula, il y a un manuel scolaire, nyos, avec Congo. Donc, tout ça, on a posé à Suédois, on a bananité pour barater. Bon, ça, c'est un bon moteur. Bisso, l'école, tout le monde, manuel, nyos, on a Congo. Donc, on joue pas dans Kamu. Bambuta na sumu susu na Bruxelles, basala sala mikanda na Congo, ils allaient belé.
bunu da Congo pa lala ki pongite ya solo pena tozana ba manuel biloko ebele ya kolakisa bana biso. Bunu da Congo fera tout pour que la langue Kikongo reprenne sa place au Libéria, au Kiba, en Haïti, en Saint-Domingue, à la Jamaïque et au Brésil. La première constitution de Haïti a été rédigée en Kikongo car Makandala, Makaya et Mavungu, qui sont les grands meneurs de la guerre de la libération de Haïti en Amérique, sont des Bakongo. Makandala en Kikongo veut dire chef politique et religieux, l'instructeur de politiciens et de prêtres. Monsieur Rigaud dit ceci: la première révolte des nègres en Haïti fut celle conduite par Makandala en 1758. C'est Makandala, un Africain, que les siens prenaient pour un prophète. Il exerçait autour de lui une influence immense. Ses agents répandus dans toute la colonie Haïti lui obéissaient au moindre signe. Des bandes d'Africains harcelaient sans répit les troupes coloniales, bandes dont les dirigeants portaient les noms de Mavungu, Makaya, disaient qu'ils étaient des Congo. En tout cas, sur aucun n'a pas Haïti, n'a pas Saint-Domingue, donc pour moi, n'a pas surtout Ezali. Nakisa, donc tu commis dans Jérémy Balé. Dès 1671, 91 pour les autres, à 1695, 95 pour les autres, au Brésil, un autre Makandala Congo dénommé Nganga Zumbu égale les spécialistes du maquis. Dirigeant, vous voyez qui? Zumbu, Congo maquis. Vous voyez quoi? Biso sol to mone loko wana ba to sengeli ba yekola to telemi to lakisi. Donc dénommé Nganga Zumbu, il est spécialiste du maquis. Donc dirigeant, donc oyo alaiko kamba ba indo. Donc la révolte des Noirs en Amérique infligea 25 défaites aux troupes hollandaises et portugaises entre 1671 et 1695. Na Kikongo, funda di mosi kama samba nu ye nsambo dia ye mosi na te ye funda di mosi kama samba nu ye luvwa ye tanu. De la misatu. En 1702 et 1706 s'élève au Congo central Yaya Vita Kimpa, une Makandala Congo âgé de 21 ans qui ébranle le pouvoir colonial au Congo. Amsuba nini Yaya Vita Kimpa azaki so bana mbanza Congo kasi batangiye na Congo central. Na limbola muke ambuta na ba sengela ngai na mira mwa mai po na bongisa nzela. Matondo bandeko solo bongo Yaya Vita Kimpa balobi ke azali na Congo central, telemaki na Congo central, kasi bato mosusu baloba pona nini Congo central ya solo na bongisaki mokanda te nalakisa bino po mbanza Congo central, Congo ya kati, donc yakisi Congo da lemba e bandi solo bongo pena na Congo, donc na mbanza Congo kutu kaka te me bakote ya basusu basoyo banzeto bakote kuna nyonso tout donc okozwa kote ba matadi kuna na basoyo kuna okiti bakabinda nyonso tu wana soko okiti ti nyonso tu na yango babengaka Congo ya kati, donc oto bengi pena ya solo pena Kilansi ya lemba. Kilansi elakisi province ya lemba Matondo nzela mine 1921 à 1951, donc mafunda di mosi kama nana makumole mosi na funda di mosi kama olimbisi kama voix ye makumole mosi na kama funda di mosi kama voix na makumatanu ye mosi. Donc s'élève ce grand Makandala Congo connu
de l'histoire du nom de Kimbangu. Son seul nom faisait trembler les pouvoirs coloniaux belges jusqu'à la moelle des os. Toton zombie. Zelamitano. En 1969, s'est levé au Congo central l'actuel Longa Congo, Nema Kandala, à qui le Seigneur à Congo a confié la mission divine d'écrire ce prodigieux livre sacré appelé les Makaba. Les Makongo ou bien les Makeba, et de préparer le terrain de l'émergence d'une Afrique centrale débarrassée de toutes les frontières coloniales et appelée la Confédération des Timansi. Congo Diampa. Peuple du Congo central, nous sommes un grand peuple au passé glorieux. Manifestons-nous en Afrique centrale comme les modèles les modèles à imiter comme les grands sages arbitres qui conseillent et protègent l'Afrique centrale. Donc, voilà, tout ça qui n'a seulement na kapu na biso ya zomi na misatu, chapitre 13, c'est quoi to koti na kapu na biso ya zomi na mine, kapu kia makumi ya, donc 14e chapitre, les trois langues principales de l'Afrique centrale. Les trois zones culturelles de l'Afrique centrale sont la Fédération des Congo-Dianéné, la Fédération de l'Ubangi Chari et la Fédération du Lualaba. Le Lomongo est la langue principale de la Fédération de l'Ubangi Chari, suivi par les Lingala. Ya solo bandeko, ya mambo yoka kanzembo na soto yembaka, oyo, Félix Kadiampa, dina kuiza. Donc, le phénomène kuiza. Omoni, makamunya surtout, oyo biso ba chakala banzembo to oyo komama kala na lunga konde makanda ne mona nsemi. Donc, moni nzembo ngo makambo wana yango ekomami awa. Donc, union de Timansi. Le Swahili est la langue principale de la Fédération de Lualaba. Le Kikongo est la langue principale de la Fédération des Congo-Dianéné, qui englobe l'Angola, le Bandundu, le Congo central, le Kabinda, le Congo Brazza et le Gabon, non? Congo dia Samba, au Solomo Pena, Bengi Cameroun, littoral Cameroun, Tondo Lisusu, Namutam Kutu Lusembo, Yokananda Mutu Zongi Saginga, Tangi Saginga Magambwana, Sikab Nalandakio, Limbolaki, Cameroun, Congo de Samba, Baninga Soba, Wasaba, Douala, Oya Solomo Pena, Bakimaka, Bitumba, Kendaka Solomo Pena, Kotonga, Mboka Kuna, Matondo. Les citoyens de l'Afrique centrale ne sont pas obligés d'utiliser une langue coloniale pour communiquer entre eux, car l'usage de Kikongo, du Swahili, de l'Omongo ou du Lingala peut les aider à résoudre cette difficulté. Il suffit que chaque citoyen de l'Afrique centrale apprenne la langue principale de chacune des trois zones culturelles de l'Afrique centrale, Congo, Ubangi, Lualaba. Bandeko, Umona Besika, Ngwendu, c'est ce que Mobutu waza banga et sika wepena pilipila muke et swaka azalaki koloba kolinga nde mona semi mingi omoni ape sika ye azalaki na bomoi nde mona semi akomaka mokando. Il suffit d'instaurer les systèmes de traducteurs, d'interprètes comme cela s'est fait en Europe dans les réunions de la communauté économique européenne où chaque délégué parle en utilisant sa langue nationale. Et si kapi, vous finissez rabiso, ou tous les tribalistes, ou tous les kabolamboka, au monde a pesika ma kanisha bonya boye, ezali, na parlement na biso lelo. Tozali batumwin, mais na parlement na biso tolobaka français. Siko na makambo oyo esengeli to bomba kangote. Batu nyonso bayoka kango, batu mukili mubimba. Bayoka kango. Pona nini te to utiliser, tozana mbongo mingi, kita mbongo mingi na mboka na biso. Pour la nité, tout ça n'a pas de technologie beaucoup plus avancée, un logiciel, oyo, et qu'il y a une traduction na minoko na biso kaka. Mutazolo bane na Swahili, mais mutumsa zoyo na Kikongo. Mutazolo bane na Chiluba, mutumsa zoyo na Lomongo. Mutumsa zoyo bane na Nande, mutumsa zoyo na Kibembe kuna. Donc, tout ça a la possibilité, on a pour mbongo te mutezangi na mboka na biso, kita ezali, batamayele boanya, batoni mboka, oba kuki. Ko sala biso makambo na parlement na biso tolobaka monoko na biso.
parlement na biso neti biso ba nationaliste ngai un nationaliste comme nga nationaliste Congo naki no kosalela penda français na kati ya mboka na ngai eza inimaginable inimaginable même na lupango na ngai na koma makambo nyonso na Congo balabala na moto ezala na Congo lokoma makambo nyonso na Congo tiaka makambo nyonso na Congo oye mpa na ngai oye kofutila omona na koma na Congo okosine papier bakoma na Congo ngai eza nango bon la Ligue arabe travaille en langue arabe. La communauté européenne travaille en plusieurs langues européennes. La communauté de l'Afrique centrale doit travailler à l'aide de 3 langues principales de ces 3 zones culturelles. Congo-Ubangi, Lualaba, 3 traducteurs, 3 interprètes suffisent au Parlement de la communauté de l'Afrique centrale débarrassé de toutes les frontières coloniales. Bundoudia Congo est opposé aux frontières coloniales. Il prône la transformation de toute l'Afrique centrale et un seul pays dont ces provinces sont appelées des États fédérés. 12 au minimum et 24 au maximum. L'État du Congo central, l'État du Katanga, l'État de Ubangi, l'État de Lumongo, l'État du Kivu qui englobe les Rwanda et les Burundi. L'État de Kwimba, les Bandundu et l'État de Kuvangu, etc., etc., l'État de Banyamulenge, ezali kakate. Tokoti, na kapo na biso, ya zomi na mitano, donc 15e chapitre, donc kapo kia kumi etano. Les Kikongo en Afrique du Sud, les Bakongo et les Zoulous de l'Afrique du Sud sont issus d'un même ancêtre. C'est à partir de Zimbabwe qu'une partie de ce peuple élu est allé vers l'Afrique du Sud, tandis que l'autre partie est remontée pour finalement aller créer le royaume fédéral du Congo. Vous voyez, vous avez dit Zimbabwe après na Kalahari. Donc, on est parti, on a kitaki na Zulu Natal. Après, si on a kati mususu kitaki na royaume du Congo, donc balekele na Kalahari, donc otobengi ba helele, donc na Namibie. Bangonde sikoyo bayaki sikoyo ti kotonga mbanza Congo. La langue Kikongo na lobi likolo kasi bakabwanaki o bakendaki pe na Namibie bakabwanaki nda mibale misusu batikala pe na Namibie bakabwanaki nda mibale mususu bazwaki nzela mususu to kabolaki ba pire ba Congo pire pe balekaki nzela mususu wana ekoya mikolo ekoya to pesa bino to bokenda mazikwa pe bokenzo bakuru wana boyeba combien de personnes au Congo pire baboye ko sangana baras ba kitaki mbala moko mbanzo Congo Matondo royaume fédéral. La langue Congo tout comme la langue Zoulou assimilé certains mots issus de la langue de Mbaka. Mbaka c'est Mbaka donc Mochua. Les pygmées que ces Banaba Zoulou ont rencontrés sur les terroirs qu'ils ont occupés. Voilà la source de la différence actuelle du Zoulou et du Congo, Longa Congo. Demande. Donc, la langue Congo, tout comme la langue Zoulou, assimilait à certains mots issus de la langue de Mbaka que ces Banaba Zoulou ont rencontrés sur les terroirs qu'ils ont occupés. On a que Congo pire, nombre de mots suffisant, les cas qui m'ont dit que sangana ba pygmée, ba koko na biso ba banga na bango faut pas qu'il est tout droit. Ba la mo ba ko sangana ba pygmée pour garder le sang pur. Donc, il y a un certain Congo, monsieur bazala ba costaud ba mbinga, monsieur bazala ka ba taille moyenne, monsieur ba sangana, monsieur ba bima ba costaud pena ba ngamba mibali. Donc, bango ba sangana po bozwa ba chose cachée wana, et sengena mino bokende na baziko bundi ya Congo, nde boza. Bona pe maele pona boyeba makambo wana ngai, na suka na ngana otanga na limboli muke na pesi bino posa bokende na maziko. Na yango esengena bino bosabone massivement bambuta eba yaye. Bolimbisi tiense bambuta bosabone massivement po ete to kota pena masolo ya solo makambo nyonso soki bosabone massivement na kolonda ko tela bino bato yo bakono pesa bino malongi ya kafu oyo pena bokozongo na basambole na bangwalezi eyina kota zolanda babiloko wana. Voilà la source et la différence actuelle des Zoulous et du Kikongo
Longa Congo demande. Qu'on enseigne la langue Zoulou dans les écoles de l'État du Congo central. Qu'on enseigne la langue Kikongo dans les écoles de l'État du KwaZulu en Afrique du Sud. Qu'on introduise l'usage du Makaba, les livres sacrés de la sagesse Congo et sagesse Congo en KwaZulu, ouvrant ainsi Demazikwa Mabundu dia Congo en Afrique du Sud. Et moi, nous sommes en Afrique du Sud, il y a seulement landa émission oyo bo vanda na ba muta ba KwaZulu bazakuna bo lakisa bango bo limbo la bango mayina zali kotanga po bazwa posa ya ko kota pe kotonga mboka na bango lolenge biso pe totonga donc kotonga na ndenge ya culturellement po bazonga la bokoko na mpona yebike bazana bo senga yango na mbuta lwemba ya solo bango pena panza video oyo kuna limbo lila na ba conférence bosala limbo ila bango malo nazali kotanga awa po ete bazwa bwana pe mayele bayeba makanisi na biso ndenge ezaka mpona bango po batika koboma biso kuna KwaZulu baza koboma baninga na bango bayindo batika koboma biso tozali koko moko soki otangi mbeki nakoyebisa olakisi nini soki olobi na ngai Zuma nakoyebisa olakisi nini soki olobi na ngai Tutu nakoyebisa oyo elakisi nini moniki baza koboma biso pamba matondo. Qu'on introduise l'usage du Makaba, les livres sacrés de la sagesse Congo au KwaZulu, ouvrant ainsi des Mazikwa de Bundu de Congo en Afrique du Sud. Bandeli. Donc, continue à Zomi, dans Motoba, 16e chapitre, Kapukia, Kumi, Ye, Sambano, Sambano. Les Congo en Afrique de l'Ouest. En 1982, les Européens marchands d'esclaves arrivent au Congo central de 1482 à 1885. Ils vont capturer et déporter 13 millions de Bakongo en Amérique. Une partie de ces Bakongo d'Amérique vont être ramenés à la côte africaine où ils vont construire la cité de Congo-Ton, Mbanza Congo, à Moronvia. Oui, Libéria. Congo-Town, Moronvia. Lors de la fondation du Libéria, il y a donc des Bas-Congo au Libéria. Charles Taylor est un Congo. Ainsi, Longa Congo demande l'ouverture des écoles de langue Kikongo pire au Libéria afin de recycler tous les Congos du Libéria. Il y a seulement Charles Taylor, ayaka pendant tant musée akotaka na mboka ayaka senga akutana na Longa Congo makanda ne mona semi po azoko babwanya pe mayele oyo Longa Congo lobelaka makambo oyo sikoyo musée Kabila aboya yango mona komo okanga Longa Congo akanisa ike mbuta na biso na Taylor azoya na mona semi po bayo kona basali coup d'état donc Longa Congo mbuta Taylor wana zaika na posa kutana ne makanda ne mona c'est parce que tanga bona pe mayele oyo yangona asengela ya kutana kasi musée aboya yangona komai ko kanga ne mona simi pamba pasi mingi po tuka yango to bana bakongo balonga ngango zanu wanu kwa isako matondo l'ouverture des écoles en langue Congo pire au Libéria enfin de recycler tous les Congo Libéria qu'on introduise l'usage du Makaba dans les sectes Congo du Libéria en Afrique de l'Ouest, devenant ainsi des Mazikwa Mabundu dia Congo. Solo, tozolanda sikoyo, nzela ya zomi na sambo, 17e chapitre, Kapukia, Kumi yen Samboria. Les Kikongo en Afrique du Nord, les Bakongo et les descendants de la reine Mankenda Saba sont issus d'un même grand ancêtre. Ainsi, Longa Congo demande à ce que les descendants de la reine en Éthiopie et en Israël apprennent les Kikongo et inversement. Koti kapnopso ya zomi na mwambe. Zomi na mwambe 18e chapitre et
Donc, Kumi Yenan. Les Congo au Brésil. C'est une seconde bouton. Attends, ce qui n'a pas aussi, ils sont les lots. Suka, oyo tozotanga sikoyo. Suka, tukumi bale. Suka, tukumi bale lelo. Bon, mikolo ya to landela bino tukumi bale na moko. Les Congo au Brésil. 70% des Noirs du Brésil proviennent du Royaume fédéral du Congo. Jusqu'aujourd'hui, la communauté Congo du Brésil est vivante. Ainsi, l'ONGA Congo demande 1. L'ouverture des écoles de langue Congo au Brésil. Enfin, de recycler les Congo du Brésil. Et on enseigne à Congo. Oyo mingi pena ya solo bozana Brésil. Bo panza sango bo s'abonner massivement pas maté. Ba mbuta na biso na ba ya na biso o baza kuna ba yekola makambo ngana zo koloba pe ba yekola ki Congo. Voilà, sikabi tozo tata mana kotanga. Qu'on introduise l'ami balé l'usage des macabres dans les sectes Congo du Brésil en Amérique du Sud, devenant ainsi des mazikwa mabundu dia Congo. 19 Kapu ya Kumi Yevoa 19e chapitre Kapu ya Zomi na Mwambe. Mwambe, le bois. Zomi na le bois. Les Congo aux Antilles, Kiba, Haïti, Saint-Domingue et la Jamaïque sont pleins de Noirs d'origine Congo. La première constitution d'Haïti a été rédigée en langue Kikongo au vaudou. On invoque les dieux Mumba de la Trinité Congo. Ainsi, l'Onga Congo demande l'ouverture des écoles de langue Kikongo, Kiba, Haïti, Saint-Domingue et le Jamaïque. Yaya Makaba, yenge kia kokuna pa yozali, parce que yonoza Jamaïcaine, yondom to. Kote sa bena bunu de Congo na Jamaïque. Tondo Yaya Makaba, o sa penza, mwana yaba Congo, o yebi bena musala na yo, na tondo mingi, yenge pa ikuno zali, yenge kia ko Yaya Makaba. Ça s'appelle Mambuta na biso, Mambuta bele, o baza na Londres pe, baza na kati ya solo bongo penda ya bundu dia Congo. Tokotanga sikoyo nzela mususu oya tuku mibale oya zomi oyo tuku mibale oya tokotanga 20e chapitre on a Kikongo tolobi makumole kapuke makumole. Les Kikongo en Amérique du Nord. Nombreux sont encore les Noirs américains qui se reconnaissent être d'origine Congo. Ndakisa, j'ai belé, tu peux savoir ndakisa moko, ma taison. À part ceux qui avaient été transférés au Libéria en 1822, ainsi l'Onga Congo demande 1. L'ouverture des écoles de langue Kikongo aux États-Unis. Oh, ya nzinga, yenge kyako, ya nzinga, ya Solomon bena ya nzinga, yo Kevin Miakutima, yo bena mtoza kuna ya nzinga, esenge na yo osabone massivement na bambute na ya boza kuna po bolandaka ngai po boza malongi ya solo, esenge na yo ya nzinga, ya solo bongo bena ozo malongi mantilulu oyo opesa ngo na bambute na ya o baza kuna na kati ya Amérique. Et au Canada, afin de recycler les Congo d'Amérique du Nord. L'ouverture des Mazi comme Bourri la Congo en Amérique du Nord. Ya solo bandeko, na kanisi, na suki wana, mbala simanetu, tata mani kotanga, ngai wabino, zikoti mayuma, tembo, ya mwanda. Ya solo bongo, ordinateur ekangami, senge na wana fungola ngona tila bino, yembo na biso pena, oyo na bongiselaki bino, pona sikoyo. Bon, toyoko ki benazulu, atira bino po, nzembo esala mwa malamu. Bon, na banzembo nyonso nazoko tia bambuta na bayaya, boponelanga nzembo moko oyo ezali ki tikala générique na biso, botiela ngango na commentaire. Ngai moko naponaki, ya solo moko pena naponaki, kutu dia nzenza. Oyo ya bayaya na biso wana, ya nani? Bayaya na biso wana, ya kisanto ba benazulu. Kasi nalingi pe bino bopona ya solo botiela nga na commentaire bolingi kutu ya nzenza to bolingi natia nzembo mususu. So bolingi nzembo mususu eza pene esengo mingi bo yebisa ngai po nalukela bino natiela bino yango. Bon, sikoyo naotiela bino fungu mwanda Congo matondo.
difwidi imbebeli yoyo twapewa musiki misakanda ya Kongo Benazul ingeta ibobo kwa bena Kongo twetilo mbaluvuka munzila kantika vampambuko kwa bena Kongo twetilo mbaluvuka munzila kantika vampambuko Ila Kongo izila inda beni pasi emisoki kuweti sotuka vampambu kuweti kwenda le pangame bila ne mwanda Kongo kanzunduko mbila ne mwanda Kongo kanzunduko nzundu eza marteau donc mbila eza ba pelle donc la prière ensemble. Alors balobi ke bambila ya mwanda Kongo ezali nzundu to babeta yango atika apoko kobeta euta bana motema na yo zikisa monoko ya mboka na bino Kongo yoka Kikongo koyeba Kikongo za elenge bamuta na bayaya boyekola Kikongo Kongo eza elengi moko sakana te opesa sakwa tilumuka matondo babena Zulu bambuta bayaya yenge lusala muyenge ya bakulu yoyo